nyonso baotala biso donc nde bozomona wana cameraman aobalanse toza vraimen na Faden House lelo fale président na biso akende na esika oyo babengisaki ye mais akendaki système population elandi ye ti na Faden House donc toza na population ebele awa bolingo makasi mpona Martin Fayulu notre président. Merci na bana poto baotala biso, merci na bandeko nyonso bazotala biso. Ndeko yebisa biso badi awa na ya na komi awa banda c'était grand po na soutenir président nanga Martin Fayulu Madidi. Président nanga na foto ye baninga na mbula atoye po to soutenir ye bakoinvitaki ye mais problème wana ezalaki ya lokuta yango tomoni ke avant akende kuna po biso moko bakomata na ye tozala bana poto biso toza nsima na bino malgré bino kuna bambote ya makasi boza na bino à l'aise mais biso tobunda mpo na Congo Fayulu toza na Faden awa po tosoutenir ye makambo bakotele eza lokuta bango moko bazwi soni mais babra ebele.
Mama komata te okiti susu ngunza matero ngunza ma oh le président est déjà là alors Mesdames et messieurs, la police judiciaire qui nous a invités aujourd'hui, 6 mai 2019, est revenue sur son invitation, rapportant notre audition à une date ultérieure. Nous avons alors demandé à nos avocats de suivre ces dossiers et de prendre toutes les dispositions utiles et relatives. Ils sont mobilisés à travers le pays derrière leur président élu pour montrer au monde entier que les Congolais ne laisseront pas passer la forfaiture et le vol de leur souveraineté. La volonté du peuple doit donc être respectée. Peuple congolais, merci. Merci beaucoup. Merci de fond du cœur. Nous déplorons et condamnons les comportements de la police et de l'armée qui ont procédé aux arrestations arbitraires et au passage à tabac de paisibles citoyens. Preuve que le droit de manifester n'est toujours pas garanti en République démocratique du Congo et que le système répressif de M. Kabila se poursuit. Nous exigeons donc la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées. Amen. À tous les compatriotes, nous lançons le message suivant. 1. Maintenez la flamme allumée. 2. Aussitôt que nous recevrons une nouvelle invitation de la police ou de n'importe quelle autre instance judiciaire instrumentalisée, nous vous le dirons pour que vous puissiez nous accompagner. Et les Congolais de l'intérieur et de l'extérieur du pays feront de même, symboliquement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son vaillant peuple. Merci. Bandeko ba bolingo lelo oyo bandeko ya police judiciaire ba invitaki biso tokende kuna mais na bobangi na bango balobi ke ekomi mokolo mosusu biso tolobi na baavocat na biso basuivre dossier oyo ti na suka mais eloko ya monene eloko ya motuya na féliciter peuple congolais mobilisé partout na Congo mobima ndenge na oyo bazali na extérieur mobilisé pour na likambo oyo elingi koloba boye
que peuple congolais a lobby à côté Kalisou te et loko moko oyo etali souveraineté na ye eleka. Yende moto ali mokonzi. Ye moto akokata makambo. Et loko oyo bayibi ya peuple congolais bakozongisa yango. Kasi toyoki mawa. Mawa pona nini parce que armée na police nationale babeti bato, bakangi bato, babimisi bandoki, bakangi banzela. Elingi koloba babotoli ba journaliste ba caméra. Bayibi ba telefone ya bato, bazwi ba mbongo ya bato. Elingi koloba que la méthode oyo ya régime ya Kabila esili te. Kabila azali ko continuer na makambo na ye oyo ya bolole. Tokondima yango te. Bato bakanisaki ke régime ya sika ye bamoni lelo ete Kabila azali na contrôle. Ye moto azali na commande. Atindi ba militaire wana ba policier wana pour bapesa Israeli ya ba Congolais. Tolobi boye que ba policier oyo bakangi bato ba libérer bango noki. Sikoyo na koloba na ba Congolais boye message na ngai na ba compatriotes na ngai ezali boye ya liboso. Moto et pela et continuer kopela. Ok. Moto et Ekopela. mete. La caméra na osko match likolo. Soki nazwi invitation mususu oyo akotinda na koyebisa bino peuple congolais pona bo accompagner ngai tokende kuna toyoka makambo oyo ya lokuta bakoloba na kosenga na bino oyo boza na Kisasa tokokende elongo mais oyo bazali na intérieur ya pays oyo bazali pe na extérieur ya pays bakosala ndenge moko symboliquement bakotelema bakokende lokola oyo lelo bakendeki na baparke na baprovince bakosala ndenge wana toyokani ezali eloko oyo ya mboka na biso moto moko te akobangisa biso bakanisaki moni makambo oyo tosalaki dimanche oyo tosalaki oyo bosalaki dimanche peuple ndenge ayambaki biso kuna tango tokiti na libanda ya pepo tosali ti boulevard Lumumba tokoti na njili Sainte-Thérèse balobi ke non bileki biso likoki siko fo tosala makambo mosusu balingi ba distraire peuple alobi na bango bokokoka te nzambe abatela peuple congolais nzambe abatela mboka na biso Congo.
RVC. Chaud. Jamais après message ni tomoni a la fa de boya kosani biso toyaki awa kosangana toza mokonzi na biso tokumba na parki esiko bakonvokaki ye me banguna ko mabanga bamoni ke moto moko oza na nsima ye ezopela baboyo aya te barezo ezalaki boyeboyeboye me totina yango sango boye moni gere wana 85 nombre ezalaka petale yango ezalaka te tobakisama lisusu bazotya fayelo mosapi bakomona moto batami nsima na ye. Merci. okoloba nini mpona journal lelo babengisaki mokonzi me akete bino population bolobini nayebi te confusion moko esalemi bango moko balobaki aya kosamba ekomi lisusu tar aya lisusu te normalement ifale batinde mokanda mosusu parallelisme ya forme muntu oyo abengisaki ye mpe mutu wana ifale aleka lisusu na ndako atike mokanda ekoya lisusu te. Papa biso toyaki tolanda président na biso tokende ti na casier judiciaire toyeba eloko nini bango bakanga toyaki tokomi na nzela batandeli biso bapolisier na siège na biso bapolisier bakangi na bamembre ya lamuka toyebi te jusque là place nini bakei na bango boye eza malamu te puisque nous sommes à la démocratie po batika biso tosala mosala na biso na kati ya eside tolanda président na biso ti tokoma na ye na suka tolingi baproblème te tolingi baprovocation te puisque toza na démocratie. Merci beaucoup. Papa biso toye tofotaki président na biso Elina Mbula lelo mpe toye na Mbula na makambo na ye toye tobungani topalangani na basoda biso tokomi abanda tobotama tokomana na ndaka mokonzi te mbala liboso tokoma na ndaka mokonzi na biso tofotaki président Eli. Merci. bango baoluka bamona oyo eleka na te jésus bamona yango même mpe akata mutu litoya basimba mate fayo nga na akata mutu zolo. Merci. Mon cher, merci na ndenge okutuna mutu na tolobaka na boye biso toyaki mpo tomenase mutu te toyaki mpona toaccompagne président na biso mais tocomprendre te la police basali baarrestation arbitraire na ntongo bakangi bato babotoli batelefone bambongo ya bato esetade dongo tookende yango yango donc biso tolingi biloko wana te na kongo toza bakongolais donc tolingi babiloko wana te oyo polise esali lelo non tokamwa yango. Merci. Merci. Martin Fayulu aza Franck Diongo te ou bakangaka na boso baningi wana basalisi 4 ans na prison masala. C'est le message que nous lançons totikali koyoka te esika moko Martin Fayulu a parlé de génocide. Accusation na euti wana bakomi koluka babambele makambo oyo atikala koloba te. Et le message que la population congolaise a l'équisi dans tout le Congo, madame. Il faut que Sango et Salami na Bakongo, na Katanga, na Kikwit. Les gens ont marché les lots. Batamboli, Baketi n'a pas palais de justice, n'a pas monté, n'a pas parquet. Je le répète encore les sous. Basala Babouzo, na ba opposant mon sous. Le coup là, Franck Diongo, Bakanga, pendant 4 ans. Oya Komekana Martin Fayulu, quoi Azali président, élu du peuple, comment le peuple Nanzela. Donc, président Azalaki clair les lots. ABC Bango, que va reporter convocation, invitation en prochaine invitation à Koibi Sabiso des sous que non, toi qui n'est pas accompagné. Merci quoi, comme il a casier judiciaire, pourquoi pas un mot avec à quel casier judiciaire parce que police va reporter date.
babangi population ndenge s'est mobilisée balobi que non bakopanza bandako bato na Gombe tolobi il y a pas de problème donc voilà reporter yango pour la date mosusu ce qui est dans une semaine ce qui est dans 2 mois ce qui est dans 3 mois baye brango à chaque fois que babengisa Martin Fayulu liboso la justice le peuple congolais va l'accompagner voilà. Merci.